Et voilà, merci beaucoup. Vous êtes dans l'émission News Dekin avec moi, Betty Massengou. Très heureuse d'être parmi vous et surtout très heureuse de vous présenter cette émission. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci pour l'attention particulière. Super salutations à vous. Que Dieu vous bénisse tous parce que vous êtes très nombreux dans vos maisons, dans vos chambres à coucher, partout en tout cas, en train de suivre cette émission. En tout cas, je vous remercie infiniment. Moi, Betty Massengou, je suis là. Salutations déjà papa Dave Moubama, l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin. Salutations aussi à notre caméra woman, donc Sarah Ayembe, donc baïbo mesana mingi mikolo na ye, Sarah Ayembe. Donc ce beau monde ba image qui toko sur Libanga Télévision, donc Libanga TV, donc grâce à Sarah Ayembe et équipe Mobimba. Vraiment il y a émission News Dekin avec moi Betty Massengou. En tout cas des gros coucou à vous. Donc le bit aussi manara maboko, donc maboko mi balé Thomas Tato avancé. Avec Dieu nous vaincrons, avec Dieu nous ferons des exploits. Donc salutations déjà à tout le monde. Voilà. En tout cas, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, avec Dieu, nous vaincrons. Le Libanga TV. Donc, abonnez-vous massivement. Vous s'abonnez et belé. En tout cas, vous ne serez jamais dessus. Et puis, vraiment, je vous porte à cœur. Merci pour vos soutiens, vos prières. Je reçois pour vous l'évangéliste Gauthier Bokeka. Le BSIG à l'élo. En tout cas, c'est vraiment l'actualité. Tout le monde n'a pas basé dans un bébé. Mingi de balobara que Moussa Nzambe moko afingisa basé dans un nyonso. Muyaka moko to muluba moko afingisa bango nyonso. Ndenge tozana évangéliste Gauthier Bokeka ngala ntune ka ba question parce que c'est un homme de Dieu on a yebi depuis longtemps. Ndenga zo sale Nzambe mais ezana ba collègue nae ba grand nae ba papa nae pe faso ba osale Nzambe. En tout cas lelo même bande ko bolanda biso na poto mingi bazo ça suna confiance ba basai Nzambe te belé bokoma déjà désespéré, confiance et longwa bo baya déjà basai Nzambe vu comportement na bango. Pourquoi basala rabongo? Voilà, vous allons savoir dans cette émission avec l'évangéliste Gauthier Bokeka à qui j'ai dit bonjour. Bonjour maman Betty. Vraiment na sepele mingi ndenge oyambinga lisusu lelo to solola concernant ba vie ya ba ndeko na biso basali ya Nzambe ba comportement na bango eza vraiment bizarre, bazo respecter ba ordre ya Nzambe te, donc baza na kati ya bande oyo Nzambe apesi bango te. Donc Nzambe vraiment azwa lokumu nazo isape ba ndeko bazo landa biso landa vraiment émission du début à la fin eza vraiment très capital. Voilà. Okay. C'est bien répondu, c'est bien dit, l'homme de Dieu. Évangéliste Gauthier Bokeka, chaque fois qu'on a yambio, bah tu vas apprécier chaque intervention na yo. Monsieur Balobakolobi, quelle sagesse, quelle intelligence, mais il est jeune, il a réfléchi le quoi, mon colo, et ça sagesse nous amène nous taper, ça rend intelligence. On a ça qui n'a Salomo, mais Évangéliste Gauthier Bokeka, lelo tolo bela un sujet très important. Oh comment on comportement bah ça l'inanzambe. Ndeo moko tolo bah tout à l'heure, bah so respecter ordre te na ebité ezanini oyo komisi basali na Nzambe le koso, si je peux le dire ainsi, permettez-moi, le koso ya modèle wana mosai na Nzambe azo yebisa mutu ozo ya église otiki mbongo na ndaku pona nini donc net na église nde toyaka totika ba mbongo nyonso do mutu ya kaka na église atiki bongo sko ya rozwa mukolo nini. Bon, pour na répondre non à question oyo tuningai na tieno un peu parenthèse na ngina ebisa batu kozala vrai serviteur de Dieu topé kozala na connaissance ko servir Nzambe ndenge Nzambe azolinga par rapport ya âge ou pas. Donc ezo dépendre ne loko ya liboso komi yeba oyo zali pe ya mibale ko yeba nani oya bengi yo. Donc moi l'évangéliste Gauthier Bokeka na yeba o Nzambe akomisanga serviteur na ye pe na yebi Nzambe yango aza nani. Donc, bon nombre de serviteurs vraiment, bayebi biloko anate. Alors, pour nous répondre à la question, et loko, et baby si vraiment les lomingi via basali Nzambe, bazo servir Nzambe ndenge Nzambe bazo lingate. Pourquoi? Parce que bazako respecter ordre global ya Nzambe te na kati ba ministère na bango. Alors,
ordre global ya nzambe so totangi na kati ya livre ya Jérémie chapitre 7 verset 22 à 23 nzambe alobi na Israël alobi na pesaki ordre te epa ya ba papa na bino batumba mbeka mais ordre nga na pesaki bango ezali ya koyoka voix na ngai. Alors koyoka voix ya nzambe eza na globalisation ya kosala tope ko respecter ba ordre nyonso ya nzambe. Mais lelo epa basala nzambe mingi etikali pona bango selon bango voix ya nzambe ezaka atonga église ya munene ba membre ba koma ebele mais koyoka nde voix ya nzambe eza na kati ya centralisation wana ezate. C'est pourquoi par erreur eza vraiment très grave. Donc, bazo servir les sous nzambe te, ba komi ko servir ba besoin na bango, ala tamalamu, akenda kapoto, azwa mwasi na bana, atinda bango na poto, mutuka izala ya kitoko, donc vie ezala lixe, intérêt ya peuple ya nzambe oyo mission nzamba pese li bango ezate. En tout cas, je pense déjà bozo comprendre entretien abisso avec l'évangéliste Gauthier Bokeka. L'évangéliste Gauthier Bokeka na habité bande kubazo landa biso. Oui, biso soto za bana nzambe, nous tous nous prions, oui, mais tozo remarqué mingi na makambo le kanaba église ya bande ko ebele obo sambelaka. Surtout à Kinshasa, en tout cas, c'est vraiment déplorable. Na habité ezan banani obazo bebisa na l'évangile. Ba pasteur ba prophète, ba archibishop, ba archibipape, ceux qui ba commonie mususu toye barate, ba apôtre, ba comment on peut les kakebele. On peut bazo bebisa évangile Paul lelo non. Évangéliste Gauthier Bokeka attend que un évangéliste. Constantine oyo penzo sala na makambo etali musala na nzambe. Bon, na ba couche ministérielle, ba couche nyonso bazo commettre ba erreur, mais ba couche oyo ba erreur eza vraiment mingi. Na ba appellation ya ba ministère eza ba couche misato. Ministère prophétique, ministère pastoral ainsi que ministère apostolat. Donc ba prophète 90% il y a destruction, il y a évangile bango mutu ba memi yango. Ya mi balé ba pasteur, ya misato ba apôtre. Donc ba ministère on atangi bango mutu ba memi makambwa kisi topé ya molili ya baba science banini na kati ya évangile. Donc bazo servir pendant nzambe te. Mama une fois nazaki na action mo na bande ko bongisa il fallait to sala sport ndenge le na télévision na kena studio ndekwana na komeli annonce abandi ko sana suka na ngwa bisinga papa natia yo l'homme de trois fire na ebise non ngaza mutaba biloko wana. Pourquoi tout ça? Pour batu ba yebele to impressionner batu? Mais oui, tant na boyi yango na ebise non nga saka biloko wana te, nga na saka publicité ya miracle te. Miracle eza accompagné na obéissance ya parole. Donc mutu soka bangi nzambe miracle eza facile automatiquement et ça la mapona ye. Na suka ndeko na bisanga lobi papa awa eza na ndeko moko prophète ayaka ko sala ba ko tia ba voix off na ye awa ye na suka na saka papa bakisa l'homme de trois fire. Donc batu na makamwa nzambe le patron de l'évangile aoye banesute. Donc patron évangile et comme ba pasteur et comme ba prophète donc azo ningisa ba soulia là ti azo la kisa ba veste croco au Versace yangoyo croco yangoyo. Moi je vous dis c'est que vrai na kena église moko quand musala na biso o nde tolbaka c'est un travail en tout cas noble libéral donc tokokota ba place muso tokokota teka na musala oyo prophète azo la qui sa croco ba croco yangoyo ba Versace yangoyo. En tout cas ça fait très mal. Évangéliste Gauthier Bokeka na habité tout ça pourquoi eza nini eza honneur hein to célébrité de commissaire bino pe lelo ozana nous évangéliste Gauthier Bokeka lobi tango ko ba kwenda vutu ko kende Europe ozozonga ok Amérique ok Asie ok Europe ozo kende ba monde entier ba Afrique ozo yaka lobi pe to ba toza sous évangéliste Bokeka wa lelo te comme évangéliste Gauthier Bokeka mususu ndenge mona ba prophète na ba pasteur na ba apôtre. Mama yo kanisi influence ya mosala nzambe poeza la liboso bato il faut kende kaka poto topé Afrique d'ici du wapi non ndenge nazabu na influence ya tant qu'un homme de Dieu na ebi ke ba témoignage ezali okotia yango bato ba Rolanda na voyager na bamboka libanda te no servir nzambe awa mais influence eza ya makasi
Mais alors yango wana te epoussé ngai na banda ko sala ba n'importe quoi. Beaucoup plus bato ba témoigner na ba témoignage au kosengo ko tia wana eza bande ko yo basambela ka mingi na ba église auto bengaka église message. Alors bande ko wana po andi mamosali ya nzambe mususu azana kati ya doctrine na bango c'est tout un problème. Mais moi j'ai l'influence ta que un homme de Dieu oiseau servir nzambe na ba droiture selon l'ordre de Dieu, selon ba besoin nzambe ndenge nzamba zo linga. Alors pour na ndenge lobi ba prophète ba serviteur mususu azo ningisa kroko ba veste ba nini arosala ngo tendeni parce que subasma ya musala zo sala ezali mbongo, subasma ya musala zo sala eza abongalata, subasma ya musala zo sala eza libumuna ye Elia. Voilà. Mususu pe simba veste ta $20 awa miracle maman eza ko s'opérer na vie na yo bala raté ozo bala obota raté ozo bota o voyage raté o ko voyager simba ka veste pasteur déposer $20 en assez biloko bongo to mona yango ça se passe na ba église na biso na Kinshasa batango yo baloba na bango bakoka batelemi to mona ba mpe na ba quartier te ndenge papa nanga Patrice Aloba bakoka ngo pe na ba quartier to mona ka bango te to ebite soki bavanda na monde à part na monde biso to zate so pe na ba pays à part monde ba yo ke na église ngo to mona nde mais kaka bato to vena ba même quartier ba même commune ba même avenue ba même pays bangwana bazo souffrir est-ce que to mona ka bango te ba miracle wana ebite soki ba biki batika la kana kata ba église wana ba kofraka bango ba bimaka les sous te ou quoi donc pour na ebisa bana nzambe ce sont des montages ba biloko mo ya ba aventure lokuta bien aimé ko tia misu na matoi na yo na makambo wana te tia misu na retour ya Christ ndeplaso nzamba zozela soki ozwi motema na yo otie na retour ya Christ pendant que Christ azongi na note yeba ke o vivre en paix na se na mokili parce que nzamba lobi na siècle présent ezali abondance et à venir ezali la vie éternelle. Alors pendant que yo otie motema na yo premièrement na kozela bokonzali kolo yeba ke na se awa nzamba ko fungola makambo o vivre na kimia o lio banda kolo na lokuta ba mushwa wana ba bambaka bino ba mai wana nyoso wana ba vanti baza bato ba koti na kati ya ba kabal juif batama kiona. Évangéliste Gauthier Bokeka bande ko bolanda biso tous en précision au lobby point moko très important nga déjà na ko mais au précédenga question ba mai na kati ya église o mon église on a kenda ki a prophète on a zoteka même na mai o mai miracle to ebite so ke za mayo yeso atambola ki nango e so ke za mayo Moïse abeta ki nini na e wana kan e kabola ki mai so ki tozo yeba te. Évangéliste Gauthier Bokeka mais quand peut expliquer biso makambo comme na kati ya église pasteur azoteka mai pasteur azoteka jus na ebite ba koteka suna bilamba te o late lambo yo bika late lambo bo tout longwa je sais pas et ça juste au cas ba réalité to okuta on na ba église na biso c'est quoi au juste avec nos serviteurs de Dieu nos pasteurs nos prophètes nos apôtres kombo ya Yesu ezokende wapi miracle salami ngamutu na bikisi yo nzambe wa ngai te mengai donc oyeba sute mbulu yeke na kata makambo nzambe pourquoi Mama Betty omoni ba conséquences o nyonso eza ba erreur ya ba fidèle bango moko parce que Bible lobi mon peuple souffre faute de la connaissance alors voilà. Loko la bana connaissance te ya makambo bo sala bango nyonso bazo trouver en normal vrai c'est pourquoi bazo subir peu ba conséquences wana sans le savoir. Bible lobi vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Comment eloko yo nzamba pesinga ofele na transmettre ngo epa ya batu nga na komi côté kango alors batu ba komi pe ko somba donc muta ko somba ngo c'est que connaissance ezate. Voilà. Je vais revenir à vous s'il vous plaît parce qu'on me signale on a quelques témoignages à livrer à nos téléspectateurs, à nos fans, à nos fidèles fans, hein, parce que à chaque fois que tu as mis l'homme de Dieu, l'évangéliste Gauthier Bokeka, tu auras toujours la rubrique avec Betty, au Lélo a intitulé en gros la rubrique témoignage suivant et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Voilà, c'est parti. Yo so expliquer ba problème na ye na problème na yo et pas na ye changement ko taka diable la poussa la soupembe na bisote ye vamba za musala nzambe ya solo nzamba poniye biso pe a to sepela na ya taba cha microphone kuna na ngambo soki ye ga ye to yo to landa ye na bokie binyonso aza évangéliste moko ya solo biso to sepeli na ye to linga ye na musala na ye ke biso ngai le bango ba ya kaka komona pasteur Gauthier aza musala nzambe nzamba zo sala à travers na ye
bayaka baya kopesa ye koyebisa ye baproblème babenga ye soit baya komona ye mpona baproblème oyo nyonso baza nango. Papa na biso évangéliste alekaka chaque lundi alekaka batongo nyonso matin na ye fortifiaka biso tango nyonso l'air akomaka tango mosusu tokozala toza étouffé na baproblème l'air tozoyoka matin wana tokangolamaka mpe na badomaine mosusu ata na commerce toza na kondima makasi à travers na matin na ye ateyaka mpona intérêt na ye te soki olingi kopesa nde opesi me ye ayaka mpona koteya biso à travers makambo oyo ekangi biso ezalaka mpona intérêt na ye te mpe première elembo afortifia ngai aprofetiza ngai aloba ebele mpona ngai naza na kati ya bilembo wana nakoki kofortifie kolobela bandeko na ngai na nzela ya tata oyo tokoki totala oyo tozomona te aza mokolo na molimo akozala mwana moke te matei na ye soki kaka yo moko otya yango en considération okomona kaka loboko na Nzambe. Kombo na ngai Pasteur Prosper Moïse Bukasa. En tout cas, merci beaucoup pour na mutuna à travers Mateya ya évangéliste Kotier. En tout cas, azali moko ya ba serviteur oyo na sepelaka na ye makasi pona Mateya na ye po ete Mateya nyonso toyokaka meme na ba bis otokotaka mingi bateyaka pona lipamboli mais chaque fois soki azoteya vraiment ateyaka pona repentance. En tout cas esalaka mwa bien makasi en tout cas asalaka mosala kitoko. Par exemple semaine wana ateyaki lisusu na kangaki maloba na ye o ateyaki alobelaki pona boyebi ya solo lelo ezana basali ebele bazozwa mosala na Nzambe lokola bayambi molimo santo me bazobosana ete esengeli kozala enseigne. Alors kolekela na Mateya na ye vraiment ezofongola bantu mingi soki bozolanda Mateya na ye vraiment ekozala. Merci beaucoup, nous sommes de retour. Hein, donc, merci à notre caméra woman. Hein, donc, Sarah, j'aime mon daddy, le pasteur Olivier Témétéme de l'église Rehoboth. En tout cas, coucou à maman Ange Témétéme, à toute la famille Témétéme, maman France, on a marraine Nabiso. Hein, donc, on a pareil Nabiso. Maître Richard Mossinibi. En tout cas, citation na frère Jimmy bande kunanga nyonso ya Rehoboth. Donc tant on a mona parce que maman nangazo ke na ministère amène pas apporte le Paul Mutombo. Aobuka mabolongo pour moi na betima se musala kende liboso. En tout cas, j'ai dit gloire au Seigneur, j'ai dit gloire à Dieu. En tout cas, merci beaucoup à l'ingénieur Dave Moubama ainsi que ma fille Joyce Daveline et la joie Mado Pichuna depuis France. L'hymne national Maboko Bank Maman Sociale, John Nobila l'exceptionnel depuis les États-Unis, Many Exit, Serge Lumindele, Fondation Betima Sengu est avancé. En tout cas, vous soutenez Fondation Betima Sengu, na ba prière, na ba soutien, même na finance. En tout cas, nous avons la Rosan à Tekopambola Bino pour ba projet ça ebelé. Merci aussi à ma maman chérie, maman Katiba Kissa. Merci aussi à notre caméra woman. Bon, mesana ming nae. Donc Sarah, donc AIMB. Nous sommes arrivés à la fin. Évangéliste Gauthier Bokeka, un dernier message, un dernier mot ou un conseil. Nabasa et Nanzambe nyonso o balance émission na biso pour émission ezolanda dans le monde entier. Partout bazali oyebisi bango nini pour boucler cette émission et surtout ces sujets. Bon, na pesina no numéro na ngai oyo bo affiché quelque part wana. Batu ba benganga nango plus 243 81 72 18 8 42. Alors plus c'est 243 81 72 18 8 42. L'évangéliste Gauthier Bokeka. Pour na basala nzambe bazoyo kangai. L'homme de Dieu, avec beaucoup de respect que je vous dois, nangina bisabino zonga nanzela oyo nzamba tiaka yo. Tika ko sala musala ya nzambe pona intérêt na yo, mais sala musala nzambe na kati ya obéissance ya voix ya nzambe. Alors nalingi pena lancer lisusu message ya koyebisa basali ya nzambe nyonso
o baza mal formé na kata ba ministère na stati ya mission nzamba pesa ngai eza na 3 points ko travailler pour nango: évangéliser le peuple de Dieu, aider les orphelins ainsi que de veuves. Yamisa tout, réformer des serviteurs qui étaient mal formés. Donc yo rata éducation ministérielle, rata encadrement koyo kelango sonité benganga na numéro wana na opesa yo ba formation okozwa même pas na théologie na opesa yo yango. Ça va vous aider. Yo pende ko na besoin na sambela pona yo osunga musala oyo kaka na numéro wana bengangai nzambe vraiment ya bomoi aromimoni sameng na kati ya bomoi na bino. Merci. Voilà, merci beaucoup. Je reprends rapidement les numéros de notre invité, l'évangéliste Gauthier Bokeka, plus 243 81 72 18 842, plus 243 81 72 18 8 42 à la fin. Donc, ce qu'on a un problème, moko ezo tungisa yo, benga, monsa nzamba za wana ko aider na ba prière et puis nzambe nae a kosalela yo quelque chose de meilleur, yo poko témoigner, le quoi bandeko tout la kisibino ba témoignage, ba témoigner, yo poko témoigner et ba sai nzambe pe, monsa nzamba be apesi numéro yo lingo soutenir l'œuvre de Dieu parce que lobi c'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Donc voilà. Na ngine bisa bango boye. Oya biso eza ya makionate. Oya biso ya nzambe ya solo. Voilà. Donc oko témoigner bikamo ya nzambe, peu importe ya ba situation zo lekanango, to pe malade ezo tungisa nzoto na yo, na numéro wana benga biso to senga raté pesa mbongo pona sambela pona yo. Signer papier boye poto sambela pona yo. Tinda code biso ezalaka te. To sala musala nzambe pona kosunga libota ya nzambe. Bongo bato bazangi mbongo, c'est que bana droit ya kobika te. Vraiment. Merci beaucoup en tout cas. Évangéliste Gauthier Bokeka le bien très bien. Yé pas na sans condition. Hein, so ki abonde le pona yo, ezo dépendre na yo. So ki pobi papa, obonde la ki pona nga dadi, action de grâce na nga yango wana. Gloire à Dieu. Donc c'est comme ça. Ezate que avant na bonde la pona yo, pesa no $200. Pesa non $500 moko be fona kota retraite wana pe ko bassin nzamba bongo to boyi botika po wana komi kimoyibi. Alors ce n'est pas bien bo finisa komo nzambe, donc tozonga na ordre et kozala vraiment eloko moko ya malamu to sale nzambe na ndenge esengeli. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Ciao.